Bonjour Nabiso Nyonso bozolanda émission ya réflexion nga sœur Adonis naye poser question ya semaine oyo ezelo komoko question moko na se posera ngo tellement mingi na bato mais bezara ba réponse moko vraiment etigra toujours na point d'interrogation quoi. Donc c'est pour ça ya on a lobby na profiter na ya émission ya réflexion pour na proposer question na bandeko bino bozotala bo répondre nga vraiment pourquoi biso na mile na biso ya ba africain toza lisusu soko za isu na contact na moto te après 13 ans bozaki na ba conflit boza isu na contact te mais après 13 ans na après 20 ans après 30 ans oyoka ke moto ana kufi koyoka moto ana kufi mbala moko obandi kolakisa affection envers moto wana mais moto aza lisusu te aza présenté mais pourquoi tant azaki vivant otalisaki affection wana te mais tant akufi komo otalisa affection mawana malobe komo bima ya kitoko donc maloba moko oyo tant azaki vivant bimaki te mais pourquoi topozala ba acte wana mais siko biso to se susaka jour wana moto akufi ozali na contacte beaucoup mo cotiser bambongo bokomi kolinga boyeba eza ndenge nini cérémonie ekozala wapi po o se présenter po opesa mes condoléances mais tant azaki vivant o se présentaki na ndako na ye te po pese moi bonjour oyeba santé na ye mais jour akufi nde obandi olingo oyeba tout donc yango wana vraiment nalingi nayeba eloko nini esalaka biso baafricain tolakisa affection kaka jour moto oyo akufi mais ntango azalaki vivant tolakisaki yango te. Donc question na yango wana bino bozolanda émission ya réflexion bomekata korépondre ngai bosunga ngai po nga mpe nayeba kwa bopesa baopinion na bino. Merci, bonne semaine à tous, au revoir. Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Mateo, balingaka mwasi lolenga ninyango, nengo salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion, réflexion. Double CD Fantomas Engayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, Taranga, on a s'abonné. Bon, donc, mon yango, YouTube, aux Avana, Moko Gaga, réflexion, trop bandela, réflexion, réflexion, lumière, Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour et ça la G, Bongo, toujours.